oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka. Merci. Balobi boy. Soko lingi polémique, olingi polémique. Soko lingi pe réalité moni réalité. Mais on nzamba fongoli mutakanga kazate. Patrick Momo Digital balobi bomoko ya mboka. De tous ala bomoko esengo bolingo bomoko ya mboka sito botala ngo bo comprendre que on est ensemble. Bon, on a reçu la mingi administrateur na biso amona ka babiloko yo po ayebake na kati ya bayero wana bato moko pe bazosala fierité ya kazenga bazali. Nokaki ndeko pe mususu leader mususu azaka pe na mabo yozobo ya ye. Bon na boy était pour azaka pe moi. Oyebi na yebi. Nani? Bon, ayeban déjà azalaka. Nani? Pe azalaka. Azalaka maza soute. Azalaka. Azalaka. La minute yo G3. Oh, na minute G3. G3. Ah. Tokota la gauche T droite était G3. Mais qui m'a na mabo, c'est nous. Mais il y a lobby qui non bino boza ko sala monoko ya pamba mais eloko moko te zo salema soki lelo qui me continue maboka na mboka ya mabor eza grâce ya ndeko wana ya papa wana moto monene oyo mikolo mabor mazo benga yo honorable na ebité siko yo zo raisonner nde mabor baba na otanga ngo sute mais ngala sali ke mabor ezonga ateli bango mayo séant oyo salaka de 6h à 6h. En tout cas, côté on a félicitations. Na yo ki ngonga moko lelo na yo ki ngo 6h à 6h. Au bout les até ba menacer ote oke omeli okenda kuna yo ozonga ndengo yaki. À part ça bilembo zo mona na si yo moko. Ko sangisa ba tata mikolo boye place na ba konzi. Ezali sekite. Donc na ebisio G3 muta okanga ngo azate. Le rôle ensemble ça fongole ngo sili. Ok, merci beaucoup. Donc, tout le monde G3, Bana Poto, Bana France, Paris, Bruxelles, Bana Suisse, la Bossanité, Bana Suède, et pas Yemoko, Patrick Momo Digital, Toza, on a Dadia Rafat. Ok, alors en dehors, il y a l'organisation Bossali pour l'anniversaire, il y a Kazenga. Le projet n'a pas été G3, dans la future. Ok, le projet n'a pas été G3, dans le monde Oyo. Donc, on va faire des activités sur Kazenga. C'est un maboko na biso. Donc, ça aussi, c'est à Mabor, na Malia.
toza le 4 février na terrain ya tank na Kuka. À part wana soke sili toza catch kaka. Nanto simbi coup de sport mususte. Mais ba programme kaka za ya catch. Soki to longwe na tank na Kuka toza na tala hadi. So to longwe tala hadi toza na Bananera. Donc on a des programmes administrateurs à Pessibiso. À part ça, tu as la foot. Awa. Maintenant, tu as date. On est proclamé par le gouverneur Nabiso Penda ya ville. Message ni ozana ngoko pesa na bana mabor. Bon, on a eu ça bana mabor en tout cas. Et le retical le biso ka kimia. Ce qui kimia côté na mabor en tout cas vous avez kitoko. Message ka yangwana. Mais pour le moment yo mopona yo monique kimia na côté. Bon, kimia côté. Maintenant le côté tout à fait ndenge penda na lingila raté. Pour même au côté na moi, même au côté na Boutu, au Monique, et le résultat c'est que qui me côté. Il y a un autre lingigag. Mais le résultat c'est un abisso. Ezala makadam. Tout ça ba mai, ba potopoto, ba camion moyen côté zate. Mais ça va tell biso mai. Ezala bien na makadam. Wana nde safa. Na monia plein bana bazalia, bana bazo sepela ba papa na maman bazalia wana ezaka biloko sika o bien, au simbi bien, comme ndenge nino comme ça mama bo. Na ebiso bien, soki nzamba fongoli. Mutawakanga zate. Croyez que ça qui c'est vrai qui c'est Nzambe, vrai qui c'est Nzambe. Si on peut se le sambo makas, Nzamba on peut ça yo. Donc il y a banara que un jour et vous allez boire. Il y a un moni plein. Voilà mesdames et messieurs, donc de Bozolanda, commandant de la police, bord dans ma bord yé au penanda outi koloba, mais azana nous continuer comme ça la message naie pour nous koloba sur délinquance donc délinquance, voilà. Continue, voilà, donc nous allons prendre le chef boa tarde, pai. Boa tarde. Sim, ouvimos o que você acabou de explicar agora, mas queremos que você transmita esta mesma mensagem nesta câmera para o bem-estar de todo o povo. Bem, nós, a polícia, hoje anunciamos que no quadro da nossa estreita relação com os munícipes, iremos realizar uma partida de futebol 11 aqui, num misto entre nós, a polícia e a administração municipal do Kazenga, contra os atletas da Mabor. Ok, mas falaste sobre a situação da delinquência. Você próprio, a polícia, ouviu o que o povo falou. O que é que pode prometer mais a esse povo de Mabor em relação à delinquência? Garantimos um exercício de segurança pública cada vez mais próximo da população, onde a população terá a oportunidade de poder se movimentar, de poder fazer os seus negócios, de poder festejar sem que haja alguma inquietação. A apresentação do comandante, muita gente não sabe quem está a falar no micro. Pode dizer o teu nome e também dizer qual é a sua função aqui na Mabor. Eu sou o segundo comandante municipal da polícia do Kazenga, superintendente Kim. Obrigado, chefe. Muito obrigado. Donc ndebo tikolanda tozomona maître gorilla musani angwana ko kabola babombo ba biscuit. Donc maître gorilla boinde zalaga. Donc tota na bitumba siko ya maître gorilla bo utiko yoka la police utiko loba commandante a utiko pese la idéologie, hein? Voilà, donc commandant a utiko pese la idéologie, donc G3 Masola. Donc G3 vraiment en tout cas merci na organisation boye na ndenge bosali pour makambo ke bien mais to moni pe mutebele batebele ba yebi kaka ko raisonner na ndeba ba ko raisonner mais to za pe suna moko su ya G3 wa ye moko se présenter pour ezala différente quoi. Boa tarde pai. Boa tarde, eu sou un président Givita. Président ya G3. Toi, président. Président Guy, spectacle les autres Salema, la police a lobby, ma camion qui est prévu, 3 jours, il y a organisation. Si vous avez satisfaction, vous avez et puis sur le bagage G3 on peut passer. Moi, il y a 11 leka.
Sol no kangamai okokate. G3 yango ezala obombate. G3 ezala lokola makamunyo surtout ezala kopoya rempela. Donc parmi o ezali pona kopoya rempela G3 za na kati makambo wana. Ezala to ya olukate. Président Guy bino on dirait babi G3 ezoya mingi na polémique ezoya kocha ezo panze to buka makambo oyo ezalaka déjà. Pourquoi bozoya bongo? G3 ne ko pekisa polémique. G3 eza pona mutu nyos. O ali ko participer na kata G3. Exemple zo mona kombe ezali zo fele. Bon mutu nyos surtout ako kozala mbongo ta kota combat profiter acte la combat fele. G3 eza pona mutu nyos. En tout cas G3 pendant boy polémique. Omoni batu mingi ko rumela. Ko rumela za bongo. Batu basi ba rumeli na makambo boy bazo mona ke pona tika neti moi passe. Te ba longo l'espoir ko rumela. Il faut que sangana na batu j'ai trop benga mutu nyonso mi bosana nga mutu akala nga mutu ya ka j'ai trop mpe pasika donc mi bosana donc mi bosana donc j'ai trop ça comme mi bosana ka na nubo pour j'ai trop ça carte bandele à 0 donc à 0 bosana borasika président qui tozolanda bat bazo sepela toza déjà en 2017 tant musoza occasion on peut ça bonne fête na bande konayo to bi ke tozoyo vraiment G3 to na veille plutôt sur la kuna et pas yemro ya papa mais pour le moment au groupe sa dédicace non pas nani après si moto na ngami na ba camarade na nyoso ba mi ba alpha ba kave ba makila ba cobra et moi si na ngona linga mi Gisèle Kasita na PCB en motebele na ba na nga kasana eli bon na bino mo ba journaliste Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci. Alors on représenter biso moi quelque bato oyo bozana bango wawa. Na représenter bino ba oyo basimbaka mbanza congolais wana. Kachero babenge mandundu. Oyo aza masa na ngai banda kala. Mandundu ba papa babimi boesege G3 donc moyen na lo bagote zate. Botar de paille. Boa tarde. Ok, présentation à Yemoko président leader et à G3. Yoza Kacher, ancien Kacher au Bunda ou plus exactement. En tout cas, na Bundi Bamboke Belé, Banda na Congo démocrate, ba Congo, Luanda, ba province Basoul, Namib, na Bunda. Maintenant, si vous avez une organisation G3 ou bien aux Alibanda? En tout cas, na minicho G3 pour Yende Mutaosala, na minicho Kache Sala, Penga Yende Papa ya Sabunet Saban, au Bozoka na succès, à Luka Mutunions. Papa Sabunet Ezalinga Imandundu. Ah! Mais babi ke Sabunet azolonga la babilamba azosala makazo babimisa babiloko bamakambo mystique belé na bakacha ka besoin ndima eloko ni spécial yo pesi Sabunet yo baninga bazana ngote ndenge président organisation Tsholoba ya biloko mbanza Kongo ya makasi atana expliquer au comprendre te autorité pour la mbanza Kongo on a beaucoup de catch au Salema, mais on représente biso moi 3 personnes au à G3 wana baza banana banana. OK. Na G3 tozana nunga moko leader. Papa Munyanga, Mayo Océan. Nazana président Guy Electromas. Oyo asali ke courant ezalaka partout kitoko. Après tozana président Guilherme. Oyo azopesa batu nyonso bakisi la pharmacie. Pour babika na kati ya mabor donc oza malade okekuna un temps bina filé bosali ba organisation na ba moyen nini bon on a ba propre moyen na biso moko po ba eza ya biso kazenga eza ya biso alors le rôle toza na kati ya dip ya impela alors tozo sala ngo proprement tant propagande ko banda toza ja avantage. Voilà. Let's go!
Attention. Voilà, Kaka, il a problème de Kaka. Il est un peu plus haut, donc il fait du logo. 2, 3, on va faire du logo, parce qu'on a du logo. 4, 5, 6, 7. Voilà. Nous venons continuer entre PPO, ramassement de jambes, la personne Zabolo, on va ramasser donc PPO, toujours, parce que ça là, pour tout un déméniner, il faut que les gens le cabatis, va se rater, va se rater. Voilà, c'est Zabolo, on va donc PPO, la tête, lâchez la prise, Zabolo, lâchez la prise. Voilà, PPO a commis des ans à force. Combo millier. Voilà. Combo millier. Une PPO. 2, 4, 5, 6, 7, abandon. Attention. Mineur, on doit préparer rapidement. Bon. Voilà, combat. Attention le micro. 1, 2. Attention. 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 D'abord, on va faire un peu plus haut. Attention. Ok. 1, 2, ouais, PPP, on a passé bon. Attention. Ça vous met du papa dans le local, dans le pays. Vous mettez un peu de monde dans le local. 3, 4, 5. Attention, 5 minutes de combat, toujours un petit peu de combat, toujours, il ne ressemble pas tout, c'est Bongo, Zabolo, quand même la prise d'attention, et le ressemble pas, il ne le connaît pas entre Zabolo, il y a plus de super vidéo, il m'a la cala, il y a Zabolo, Zabolo, c'est la cala, il y a l'Ipfelo, il y a Obani, il m'a la mona, Zabolo, quand même, abandonne Zabolo, tout n'est pas bien positionné, dans la prise, tout n'est, donc ma bonne de Dukana, tout n'est, abandonne Zabolo. Voilà, là la prise du président qui tombe. Tournez, à tourner les vitres, pas qu'à tourner. Abandonnez ça pour nous. Aujourd'hui, monsieur aussi, il y a 4 heures, bien ma pétard, Zabolo, bien, 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 pour police à Kabulabito. Utalala mwana fumu, Jimikambanza Kongo, Engekaka, Fumu Daso, Ubika mwana mumalembe, Ubika mwanene mumalembe, Bondia Ngwok. Mkindia ngwaku mwana kunda ukati wa bakuna bonde ozoka Zabolo azoloba kisolongo kisolongo yo matata mwaike basolongo msala mwango abatisi sabunete yaka mutaka kisolongo yo na kisolongo na munoko. Attention, 2 minutes. Voilà, allez-y dans le bois. 5 minutes de contact. 4 autres vagues. Attention, Maître David, décision. Ok, toujours de la voiture quoi. Connective. 2 minutes de combat. Nina préparé contre Liga Condor.
arme lourde, vous capitaine. Conseiller Patemo. Allez, Général Tambo. Ok. Tout à la mona, j'adore. Attention, et il dit que c'est ça. Regardez, j'aborde le cabinet. Voilà, j'aborde moto ya mystique. Ok, moto ko pelera ya kalefini ngana ya tika bengi yako. Basafembele, batubalia, batubazebele. Allez, moto mystique essayez. Allez. Yaka ko pelisa mzungu wala mbele kwa. Allez. Zungu kotira makoni ya mystique. Allez. Yaka. Pusa nawa. Tala nzungu wango, bise to lamba kabongo bise basolo. Moto zo pela déjà. Allez, tala fufu yango. Dante ta fufu. Eh pipi yoe. Yaka. Pusa nawa. Allez. Pipi yoe pusa nawa. Tala fufu ma ese to kwa bandaka la moto mystique. Lamba fufu ba zipatala. Ebela. Peut-être ça peut faire il y a beaucoup de télé. Voilà, Zabolo, on fait attention. Ça dit l'île, voilà. Il y a la patte, tout ça dit l'île. Très bien, tout ça fait ça. C'est ça, on a fait ta voix. Allez, faut faire là-bas. Allez, là-bas. Lamba Fofo. Jungo Samon, Olivozika. Sanoba la Fofo. Pipi yako Lamba Fofo. Moto zake ni Fofo Lamba. Hii ni pipi yo. Moto zake Lamba Fofo. Ok. Wow, Fofo penzala Lamba Fofo. Ala ndao fat. Déjà, pipi ya kupeleka kolamba. Voilà, on va pousser. Là, tu m'attends comme la Zabolo. Voilà, victoire à Moussolongo, Zabolo, Atlonga Bongo Pipi, Zango Lamba Fofo, Pipi Mayela Gachiga comme Lamba Fofo. Voilà, Balula Motier Batmania. Pala Makambo. Il y a un balade là pour vous le voir célibataire. Papa.
vraiment Moutouana. Nina, Lisa Condor, rapidement. Maître Nina, Lisa Condor, c'est la drink. Du monde. Tata na yenga yeye. Leo wote na sala sabulu. Lokole ya koma na club mususu. Sabulu ya kote na ngai. Sheba kundi na hivi sekere AZ. Sabulu ya obeta. Wema tabekika. Tena ndio tunaforma bana merci. Mfano mkibosana ndio ya bwana. Nikana tu. Ole. Sisi takufukutia. Notre commandant Tobi. Didier Arafat. Idili. Pierre Neto Olomoussako. Nina Lisa Condor Bango. Ozana relaxa bino ke osaka mabokotomo. Lazana fax azana ngaelongo. Merci beaucoup. Donc toi on a moi vie de public. Bato bazo landande bazo sepela, to bazo sepela te. Maman, au côté, s'il te plaît. Bonne nuit. Bonne nuit. Au côté, ça combo. Combo la émérance. Émérance, on a minute sur la carte à ma bord, on s'est pelé, on s'est pelé. Et non, c'est pelé, sinon ça va pénager qui est bien. Et là, on y a ça combat, on s'attendait non. Combat péna, on a s'attendait non, on a combat ma boroto le péna. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Maman, combat, on s'attendait non moi. Nga. Nga na toka Gaza. Nga kumsana nga toka Gaza. Les rois des zombies. Maba ne tombera jamais. Mais nga le michopo na zone di magasin michopo ya so. Le penza na ba fantirité toka Gaza ne champion. Eh babu ya basambwa, maba ne tombera jamais. Eh moi Gaza ko beta mabokoto bana le tilopi. Nande ba fantirité. Ezali ka mabele. Eh les rois des zombies comme mécanité so meki o tsemsa na zendo oko nukuta solo. On a Gaza, Makila va champion. Voilà, merci. Merci beaucoup, maman. Donc, tout le monde va aller au CPL. Bonne nuit. Bonne nuit. On a habité, nous se sentir. CPL na combat, bakina sama bonito, CPL na ngo. Donc, toi la kama de retour là, on a ça bilo bien. Yo am tama bokotol. Ngam tama bokotol be mec le saban. Do fandi côté moko na maman na soni mitrai mobale mbongo ayokani. Ko mabokotol na pto ga so abuna na beta muninga. Nanani? Na tora, na beta muninga. Biso to lingima do la beta tora. Oh, yango nde boyela. Ah, yango to yokotala. So nde ba bundita siko lobinde. Do to zela bango, tina suka na bango to ko zela bango. Ata 0 to ko longa pona madokotolo. Voilà mesdames et messieurs, donc ça vérité moko to tala ka mabokotol yona zoya. Mabokotol est banni déjà. Chaleur est banni déjà, donc Mabokotolo, moto danger. Donc, Bafani à mettre tout le gaz, belé, Bafani à mettre Mabokotolo, belé, pour battre le combat, mais organiser par le banc de Sima. Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Ô Amérique. Ela. Ô Afrique. Ela. Ô Asie. Ela. Ô Océanie avec Digital
Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala rabo moko ya mboka, merci. Voilà donc bandeko bino bozo ka maboroto la zolo ba pourquoi bazo kima Oh. Donc maître Mabokoto la lobby qui est Tora a défi sa caraba défi sa Tora de l'eau comme Michopo. Et ça on l'a parlé. Bozo yo ka bien ba na province. Yes. Maître Tora kuna na ngamba fâché. Maître Tora abi lelo fa beteka ka Maître Tora yewana alobi me azolo babilobela. Mabokoto la ba yela ki kamutori yote adversaire ne lelo ye ayela ki vraiment Maître Tora mais malgré ça organisateur ba lobi ke moyen ba bundezate pour des raisons d'organisation donc bango mi bale wana baza en challenge bango mi bale bango wana bango mi bale bango yeyo bango mi bale bango mi bale bango yeyo bango mi bale bango yeyo donc bozomona public ça wa donc c'est ça quoi. C'est ça donc Bakutani. Voilà quoi donc Toza Rosala. Yango yonde intervention était oh oh. Babi Episcopo, ambassadeur de l'amour. Vous comprenez? Amour. Amour du prochain. Ou bien amour. On a vu des fois de nios ou quoi. Comment on a amour.
Voilà donc bandeko bino bozo kama boroto la zolo ba pourquoi bazo kima Oh. Donc maître Mabokoto la lobby qui est Torah a défi sa caraba défi sa Torah de l'eau comme Chopo et ça non l'eau à parler Bozo yo ka bien ba na province yes. Maître Tora kuna na ngamba fâché Maître Tora abi lelo fa beteka ka Maître Tora yewana alobi me azolo babilobela Mabokoto la be ayela ki kamutori yote adversaire ne lelo ye ayela ki vraiment Maître Tora mais malgré ça organisateur ba lobi ke moyen ba bundezate pour des raisons d'organisation donc bango mi balé wana baza en challenge bango mi balé bango wana bango mi balé bango yeyo bango mi balé bango mi balé bango yeyo bango mi balé bango yeyo donc bozomona public ça wa donc c'est ça quoi. C'est ça donc Bakutani. Voilà quoi donc Toza Rosala. Yango yonde intervention oh ambassadeur de l'amour. Attention.
François. Tourate Bembe Katani. Tebregoni, Okata ke mabokotela zana kise bele. Mabokotela zana kise mingi. Atande ngeni za mahoro. Mabokotela zana kise mingi. Mabokotela kuteta mapenda. Bembe na sakanate. Mabokotela. Aborotelo le long de la pour faire de la haute au la forme là. Aborotelo la campagne. Aïe, souffle la fille de paille. Aborotelo la gosse comment. Na pesi pe ambote belé adadi Arafat pe jouer toi me pesi ma bord mon mambote to ma j'ai toi lingi mutu nyoso et ko pekisa ko fika mutute j'ai toi ndenge sangisa ma bord tous les tendances ya ma bord weza lao oyo bobenga la comment avec j'ai toi na posa na ye a solo la j'ai toi pas solo na ba nyoso bon ma bord e comme kimia na esengo ya mamo ote ya nenga mbulute mettre solo là. En tout cas, je te pour merci, Président. Merci. Voilà donc, Arafat, Maître Gorilla, Maître Nanga, Maître Batutu, Maître Gorilla. Maître Gorilla, Nambo Sanité, Maître Toura Gaza, Yewanande leader, quoi, Maître Toura Gaza, Nambo Sanité, bébé Sabounette, bébé Rico Sabounette, et aussi que son âme repose en paix, Maître Jigoro Chungu, et le balango Werason, Ketobo Salarayete, donc Maître Jigoro Chungu, que son âme repose en paix, et c'est qu'Azali, après Manakima, il sousse toujours. Donc c'est ça quoi. Donc tu outil déjà que Solana va continuer déjà la police à Sololi, va continuer à lobby pour la délinquance.
pona mobulu ezaki na kati ya mboka lelo tozomona na mabord qui me koti okoya air nyon soto lingi au circuler na mabord sans problème mais comme problème ya traumatisme ezana na kati ya batu binamo boyebi traumatisme ezali ko banga ekota batu na kati ya motema le mususu moni air mo bozomona ka fo kima mbango zonga pozo banga mabero yela yo yango wana tozokota na phase na biso ya la santé pour tous poto solola sur ba traumatisme oyo ezalaka post conflit oyo dérangeaka bato mona muto makambo sili miazo continuer ko banga donc maboro eza déjà pepele j'ai eza kitoko makasi donc na utu mona sabunete na moni sabunete wa kala mingi te na yebite soka kenzela nini mais tozoye pena na interview balobi ki paraît que ye a robeta ya edi ngobino boyebi est-ce que sabunete a robeta ye tokolandela masolo ngo bien tokomona yeka tokozoye bongo to comprendre alors donc tikino dada ka fata zula biso no balance et ambiance ndenge zo kendele bongo to kutani prochainement nega izala momo digital depuis Suède c'est que bien Stockholm bana Stockholm donc tous ensemble masolo yango yo yakati mboka yakati maboko quoi voilà donc to landa bongo to kutani na sima. Voilà donc bino boyo ki nenga lobi alobi na portugais parce que zangola no mais to sepelo ba bina mo lingala ti pona bande ko lingala. Merci mingi bandeko nga komo na nga mettre sabunete sabao pete mandundu mona mandundu talanga bana kacher oya jeune kacher oyo asil saka salite na ndoto bato nyoso oyo mukele mubimba elukaka ta otamboli oke wapi parti par là tango zonga ndako il faut luka sabunete pono sokola ngai vraiment yeyo meshe sabunete sabao en personne le padre o babenga le padre capitaine ya mabor nzambe ba kacher makila ba maître yeyo vraiment. Voilà donc maître Sabunete au mikolo yebenanda to sukula bato awa azopcha bango ba lavabo. Alors maître Sabunete balobi qui paraît que yo oko bete dingwe. Est-ce que c'est possible? Edingo wana koko lisusu koko na biso na ebite na kolobate ke na kobeta e to bango bene te na kobanga te wana koko na biso mi respect na kolobate na kobeta e ngana za na Angola ya za na Congo nanu to bundate na koke kobeta e akobeta penga pona loba biengo maître eza makambo eza compliqué na mi respect wana za papa te mi aza koko nanga aza koko nanga pare ba kacher na mukili o na banga kapena respectaka mingi soki na longoli papa o abotenga mandu talanga bana wana vraiment mi respect ba misusu bana mikeme wana na pese mi respect wana za koko do ba o tu bazala do bana mikedo obeta bon o nyoso batikali o nzambe na bango makila na bango pe capitaine na bango pona na o nyoso batikali soki na longoli mandu talanga bana na longoli président ya fédération papa Wemba na moni mususu na koyi kobanga te na yeme oyo sisi kotanga oyo azali koko ya histoire oyo catch oyo azali edingo mutona ngenge wana nde avo. Merci beaucoup pour le respect na yo Sabunete oza na maturité à expliquer makambo na sentir que oza na mayele mais siko to kutana mo muke alors combien zo bunda masiko yo ko bunda o ko bunda te komba oyo zo bunda ma oyo grand boss ya organiser Père Monianga boss ya mabor koloma osenya bare kangi mabor na ko bunda na ozela tana nga ekoka babenga ngai na matana ringi na beta oyo ya mukebe beba hotela ngai na beta e na sakanela e pona nazala les oyebi na combat adversaire no te na ebi nanu te nanu pe babengi te nanu pe ba epsinga te nanu pe ba expliquer ngate na ozela kaka oya koya aya. Maître Sabunete, poto partout États-Unis, Amérique, Asie, bazola non a minute pour les caméras direct il y a Suède, en direct il y a Angola, rôle banini pour na événement zo le cadre il y a G3, n'engagez s'organiser na mabord pour la criminalité, pour la désordre, yo za mettre au expliquer ni exactement. Na sepel mingi na organisation oyo biloko boy na mabore faut sala kaka pona yango sala bien tala kaka to sangani mabore mobimba to zana kata malia pona to yakotala événement ya catch eza eloko mnene na sepel na ba prédicteur o basali eloko oyo na pesi bango mbote ebele papa Munyanga président gi Electromax eza eloko kitoko boyende
bato ba ko kendel sous les bosso peut ba ko sala l'aise ko longola moi ba eza moi distraction ko tala moi film pour les sport ko sepele sa mukili public ya mabor boende to ko sepela mingi awa to bundi to ke côté boy to bundi yango nde sala vraiment kitoko ba yebisi biso ke okota déjà nanda kwa Kulumbimbi ya solo waneza ndako o na lalaka Kulumbimbi pena wa Kulumbimbi o yeza na kata mbanza Kongo na Zaire wana ndako o bakoko na ngai o batekela nga présence o bapesa epa ya papa avant papa pesa ngai papa tango apesi o azana komba manu talanga bana grand kacher o mukili mobimba pe mabori yebi tango bakoko ya Kulumbimbi batekela ye pe ateke epa ya mwana bango peso so bazo salela ngai kuna na lalaka na liaka na salaka tu pona ndako o ya ngai Dada Rafat bino mo zoyoka ndenge mandundu ya moke balobi Sabunette azo solo la tozonga na nukuna tokelondela moi spectacle alors mandundu mois 2017 yango mois dédicace na yo sala ba tout plaisir. Merci mingi na sepeli pe na casa filmage Dada Rafat na pesi mbote belé na sepeli oh tala makambo so c'est passé en plein tournage émission Kacher Mususo yawa abeti mandundu de wana bana mikia na utako bete na bete stop boyo kana nenga olo na utako bete diana premier combat na utako bete diana premier na provoquer bakimia ode bakatela miki ouais bon alors toi si c'est un biso pour tozonga kuna le temps se préparer la provocation c'est bandi boye to pesa mon message na ko na nenga émission na biso avec ambassadeur de l'amour véritable to sola bien merci mbote ebele pa ya bana mabor mbote ebele pa ya mama wa botanga mama Maria mama président numéro 1 mbote ebele e pa ya bakacher nyoso ya club nanga super action boyende organisation boye ba boss oyo ba continuer pona ngwezo sala bien biso pe bakacher tozo sepela pona soki ya ngote que biso peto kotala kofanda eloko oyo fozala kaka bino pe fo bo compagnie bino pona soki pe bino bozate eza erreur pona tango bino bosala eloko boye c'est que mukimbe biso mona biso bazoyeba ke Sabunette moko boye Kacher moko ya jeune capitaine mabor azali oyo azosokola mukili mobimba oyo ba Kacher ya mukili ya Angola mabor mobimbe ezobanga bayebi ke soki balobi na minute Sabunette azomata mukili kokanga pona bazosela bana mike bango yeyo fubuta shora mindele paidele yeyo mbote bele Dada Rafat les grands journalistes et caméramen na sepeli mbote bele pe grand journaliste ozanangai bien voilà donc merci Dada Rafat na habité na moni mo Kacher mo mususu azalewa babilo bele babilo basoba banini bon tarde papa yo so bundi ben na bundi te na bundi te mais na bundi to zoki déjà bon oyo za ko tout na ya ring ya lobia na tout na ki na ring ponga ya za miti mémoire mais na sepesa ka mukili comment na Miss Bravo Miss Bravo na monyo oza ba bloka ba soba ba nini biloko za biloni bon oza bokoko naza mfuma sanda donc bokoko elala ka penza on a ça na corriger bato ba sala ba milimo na bangwa mabe bonga na mvuluzi naza bokoko ngaza na kisite yo na kisite mo sara naturel sara kisina ngaza naturel ya bokoko ya biso ya famille mais obanga kate na butu te bon na banga kate to ndenga ba iluka ngai ne to solo kana bango ne na kokisaka mibeko na bango na ko mibeko ni moko ba pesa oyo kokisa te onyo te senga wana za sekena ngai ya mais lelo bunda bon nazali sina mona nazali naza Kacher ya Boastrela club na ngai za Boastrela et ça toujours dans nzela ezoya. OK, merci. Alors osobini pour l'organisation ne Kachezo kende pour la G3. Bon na sepele mingi ndenge organisation kende toujours mabor kaka e continuer kaka na ndenge yango ezo continuer en forme pour mabor ezana bato basimba ngo bazali o ba yebani kende so kaye abeta maka donc on abeta rapide nada rapide donc so moni ngana kuyi c'est que ça basangani mais ngai na auto solo ka mingi tawa na Sabunette bibino tu ba bébé hein na sona Sabunette bibino tu bana o banga singa iko wa sona nani na Sabunette bon
nanu tobundi te babi moto asima nduki batuna mbula na yete mais aime ça ko lo bango na ignorance mayebi wana papa na ye ayebi papa na ye bien ayebi papa na ye ala ça bebe éclairage mingi ya ba faso bel ayebi papa na ye aime ça dans ignorance pour munduki batuna aja mutute. OK, merci beaucoup. Olobi comment on ani? Comment on a Miss Bravo? Ah, Miss Bravo. Les chouchous les chéris. Loquette zanga mukua. Voilà, je dois dire à Rafat Toko Tanabiso et Zabongo micro na bino ya chaque jour avec ambassadeur de l'amour véritable. Total rara scénario n'engezo kendele. Bongo to ba suite n'engezo kendele. Donc merci à trop à Electromas. Il y a Mabor, il y a Bissomoko, Tobo Sanité, les sous Yemoko, papa, il y a papa. Il y a papa, donc c'est bien. Et puis président qui c'est bien quoi. Donc j'ai d'ailleurs Makassi. Tout ça, tout le monde a agitation Makassi à Bazol Kabasolo là, mais non sur les Athénées, il y a Kacher à outil dans un ring, maître, bois tarde. Il y a Mignon Lobezate, il y a Libosoa, on a remixé Mignon président Nangaï Mandundu Talarabana. Président ya Nova Super Accent na Fox ozo pesa biso bana na ye na musala ozo laksa biso yango to laksa pe liboso ya peuple na biso yo utiring poli bogani te nena utiring na si bino moko bomoni bilile zali bomoni bino mo musala nengeleki na loba na mingi te me bola na bilili o poli bogani na loba na te me bola na kaka. Mais poto bazolanda partout qui bazé belé ba finir ba distrait peg na ngai a musika po atala komba na nga pembeni te yango baye basangelinga ba gagner mais mbala sima papa na nga za pembeni na sama mboka mo oyo moko bunda yo moko te faka papa zala te na bunda nga moko mais ceux qui peg na nga za na terrain et bakisa nga mo loko mobe oboyo kaka ye wana de kaso aena modo nasi yo moko yoki. C'est bien, voilà, merci beaucoup. Donc, la chaleur, la cata, tout le monde, bana baza, neza, attends, tout le bana mike, tout le monde n'a pas caché. Ce gars, donc, bimamba, on y a rapide parce que j'ai la yuana. Voilà donc, bois tard. Bois tard. Après, aux caché ou bien aux spectateurs? Na caché. Aux caché. Au son ataliga, bon, moninga, nengo zale, ningamu, monga, en tout cas, parfois, à caché. Au lutteur 4e degré. Professionnel. Professionnel. Bon alors, est-ce que vous avez un programme à combat au Robunda ou au Robunda? Na Robunda. Si soit au Robunda. Na Robunda. Vous avez des adversaires? Na Ebarate. Pena na posa yebete. Yo ya au betimba moko. Na yena bundika soka makasa betinga. Oh, to saini lo bien à gagner. Ambassadeur de l'amour. Merci Mingi. OK. Merci beaucoup Dadi Arafat. À part Jésus. Oh to tikali donc bayana bon. On so woyana on yata. Mais arrivera pas que non na butu. Bobanga raté bino bakache. Bobanga raté na butu nde bokenda mo bosimba kiti hier mo boneto so za bakisi beso za bobanga raté na butu. Ke bako yelo pe mabe ba memi ope na umele na makambo ya kindoki. Na bandika china 99 donc 8 et kondamate na nzete ndoki ya cercueil ya vide diable vivant et kondamate na nzete so yoka na kini babine kondamate na nzete 8 en oye. Ah maître on met ça non na kindoki et la religion na ngai. Voilà donc maître Kondaye yo boyoka sango yewana zalakana biso awa na kati ngola balobi ngolé comme poto parce que ba tout auto yoka bazalakana bango déjà awa. Alors maître na éviter aux s'attendre na nini na soirée lelo en dehors ya kubunda mais ko arriver pe que no ba salo tricage on se préparer ndengini na yebi na nga tricage ezala na mais na yaka que tant que quartier oya bimana tout va changer. Afin chéri ya Edingwe na za toujours na tombo la bendele wana 8 ndoki ya na bunda partout na tombo ya bendele wana c'est tout. Mais na yoki moi ndeko na bino mususu ya kachera bimi mikolo sabunete na bibino tubo za bana à part papa na ye ya edi auto tikali bana. Botala âge na âge na ngai. Bon est maman qui par âge. So teka âge eba na banda ki ndoki liboso na ye. Nazado naza masanete naza na koko ya bakoko ya avant ya zwa kindoki. So ba chebino mbale na ugani.
na organiser taille wana ya misiki pour abunda na na monde na abunda na kadogo. Voilà maître, on a habité Europe sa dédicace na yo en 2017. Non, 2017 ezaka ke non bana nyonso ba fan club na ngai mabo ojaye na do Angola mobimba tika binda na kini obata ba yike 88 afan chere dingwe yeyo. Tosaka na Luanda tozo continuer kande to beta ka to continuer toujours beta. Malgré tout toza na trois résultats na sport. Nil ko gagner na ko pola. Donc et ça la mana ngo na pola ka na gagner na ko bateke non na spécial. Na pola ka na gagner ka na sala ka nil. Mais Mikolo na torturer ba on a biloko ya sika we salami ya sika. Oui, quand 2017, ti 2020, kunki. O mato ki taifobi makunki. Oh, mais ça va tout kunki na nzoto. Kunki kaka. Doso zui kunki wane sili. So kosani oke 14. Obi oke. Ozo kopani. Donc ndoka yaya yeyo. Ndoka yaya. Merci beaucoup maître. Ba patra zombie. Oyo bakanga mashide ke balembana na kati ya kini. O batantini rita balembana na ye. Ba patra zombie, ba zapata, balembana, which ango yeyo. O beta peut mettre 3 gaz. Magamuna otanga so atangi bakanga na mashide ge. Bepoki wana oyo ebito gaz. Epoki wana. Donc o beta. Na bito na beta a mwasi na ngate. Po bango ba bimi na bango bon. Ba yebi ba sapela ba bilona ba recherche mais collègue okolega mukolo na bilamba me na mataba te. Oyi mataba. Biloko wana se balataka. Bona ko bimisa ya solo. Ozukao. Merci très chers amis depuis Paris, Londres, partout et même aussi Tampé. Na bosanité na Suède, na Stockholm, Patrick Moment Digital. Toza awana Dadi Arafat avec ambassadeur de l'amour véritable pour na Rosepelisa Poto Mokili Mobimba Afrique quoi. Bosanité na souhaité moi si na ngai Marceline na bana na ngai lelo comme assisa ki doctorat na katakini Sarif. Moi na ngami balé aza déjà focade. Rosa, Yamisa Tumima, Asalako, il y a 3. Donc, responsable, hein? Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc, Balabi Maître Tora Gazayeyo, Maître Tora, Moto Zagopela, Nebozomona, Maître Tora, Moto Yango Zopela, donc, Maître Tora, mystique Yamakasi, donc, n'a évité ceux qui te roulent au Nini, Maître Tora a une moto, Maître Tora a une moto, donc, vraiment, mesdames et messieurs, donc, il a trop somme, quoi, Maître Tora a une moto. Oh, voilà. Maître Tora Bina. Voilà donc, voilà donc, autant le spectacle. Comme à Borotoro, notre projet ici, d'organisation, nous qui sommes comme à Borotoro. Déjà, quand nous sommes comme à Borotoro, on va essayer le signe atlantique. Mais c'est bon, nous avons des problèmes. On va vous montrer que nous sommes zombies de Toragaza. Tout les moulins qui sont dans la misturation, ça il est du ring. Tout les moulins qui sont dans la misturation, ça il est du ring. Ok, à kilomètre de temps. Aquilo é petito, ele disse, toda mulher que está grávida, por favor, se afasta, vai.
Voilà, mesdames et messieurs. Wana Sabuneti mwana mandundu bilima ozomona ndenge bazosangela ye bato belé. Tozongi lisusu. Voilà. Et que il y a Sabuneti et Mati et Matina Ringi. Bazar osangela ye bato belé wa. To éviter finalement azo bundana nani adversaire nini bazana ye. Azo bundaye on a deux personnes pratiquement. Papa na ye mandundu yeo azana sewa azako landi la combat ya mwana. Donc na bosali te mafuta malui la matete c'est bien quoi. Voilà donc ezako kende boye. Honorable peuple émission na bino bomesana kolanda. Voilà. En tout cas Casa vidéo d'Adi Arafat. Tobo Sanité, Angola Limpa toujours quoi. Angola Limpa toujours na pointe avec ambassade de l'amour. Docteur DJ. Lola na Lola. Voilà. Donc Mandundu Yeyo. Sabuneti ya edita la mwana oyo Sabuneti azobeta mabe en Angola. Vasco son Angola, DJ Sonnery les padres, DJ Tokala, DJ Mirador. Tozana biso bien quoi. Voilà donc beaucoup de salema wa rosakanate ba vandele ki ko bato sene ko pardon yem ta che bango wana mandundu a che bango wana ba soda ba zo kama mais comment c'est possible bango ba komino bango adorer ki ko wana donc a che bango nyo surtout baba na royembele ki ko ezana se wana ba bisaka ba makambo ki ko wana yende mtaina ya Sabuneti mtaina ya longole biloko ya kina ngo longole biloko ya kina ngo. Allez, à jouer Biloko. En tout cas, spectacle où ils donc vraiment une interview. Tout sur la Molzindo sur catch. Nakata Mboko. Voilà. Donc on va n'apporter Bota na bino et ça biso topesi car rapport Angola. Tout ça va bien quoi. Tu passer sous message à lutte contre la criminalité, lutte contre la violence. Donc violence tobo yango na kata République de Angola. Bana RDC place bozambo te na bino. Donc bino tout place bozalimbo te na bino quoi. Po awa ça pena mboka. Voilà donc c'est quoi. Atiki bango babinaka. Atiki bango na terrain ya kenaye. Babani. Ah, voilà donc papa na on a joué. Papa na on a joué donc vraiment donc événement yango yo. Atiki bango na terrain kuna baza ko bina bina. Atiki bango na terrain bazo bina bina. Donc c'est ça donc moi to landa. Osindo kuna zate batukoto batikali kache se silaki na ngome. Bango batikali bazo bunda bunda. Bazo bina bina. Donc batikali eloko ngo. Atikali bango eloko ngo donc. Ezo kuya bango mabe. Da babani ko bina ngo. Donc etane bazo bina. Comme l'aura muté ça bien été. En tout cas, Sabuneti à musique. Sabuneti à musique. Atiki bamba bina. Ah. Bazo emanzi Sabuneti na ndenga kati. Bazo bina on a ndenga libanda. En tout cas surtout au luke tu pena. Voilà donc Santo Bilokota. Tout ça nous fait ensemble. En tout cas Mandundu, félicitations pour moi nayo. Donc c'est ça quoi. Ramati likolo. Alongo la bangona nous biloko bache bango Mandundu yemoko wana likolo alati Porsche ya rouge. Alati la Costa rouge. Ya Porsche. Donc azaro alinga longo la bango biloko ngo bakoti bango. Bazonga bambisi. Allez longwe.
azongi bima libanda akeimba la moko akemba la moko Mandundu wana benda biloko asoko benda voilà bima Mandundu yemo kazo sa musala balongola arbitre loko balataki oyo kota zo kata neka luketo Mandundu talaka bana Manza Congo balobi muliere de Manza Congo en tout cas chose promis siko total aye boyokaki dans interview nenga lobaki siko tokoyeba ye soki aza ndenge nini wana eza eloko asika eloko bana maba olia Diego olia voilà donc combat ya solo bato bazozela toza ba bébé Rico ye bozomona azosala ba fenti na ye ensemble na Santos Bilokota arbitre beti ba beti e bord pas ya Santos Ok, c'est bon. Voilà donc spectacle en Bozomona. Bébé Rico plus Santos Bilokota. Voilà. Donc spectacle est à Makashi. Santos Beko Kwazaro beta biloko Santos Bilokota azo beta biloko Bébé Rico akui kao total na soka ko la mukatote donc toza ko tala grand événement où ils ont les kasiko na minute na mabor na Kazenga donc c'est ça quoi alongo le lokango arbitre Sakalaki déjà voilà donc arbitre uti au Calais bandeko donc match uti ko match za ko yinda tozo ka ndenge Bébé Rico azo bele la bilimo abimisi ya kunki abimisa kunki alaka ki kunki ya ngwane bimi alaka ki kunki ya ngwane bimi donc total la kunki position oyo azana ngwana ya ngone kunki ya lobaki soki mutu azwi kunki akoko kotele mate esili lobaba ki ngola musa nkolo alors total là nous soki Santos Bilokota a rolongwa na kunki yewana Santos Bilokota longwe
asalele fier abineli eloko ngo elongwe ela seke eloko ngo yesiko yemo nda kozongo obendenge nini abendi biloko efeneme za wa bandeko na ebisio soki eza makambo ezoko lekani nyawa donc tozo vivre en scénario comme ça se passe quoi. Donc tozali awa ensemble na équipe mobimba ya la police ya Kazenga bazali awa donc tous les deux groupes ya catch eza kobunda tous les deux orchestres ya fanfare eza kobeta na pesimbote na Kabulo mwana Kabulo le directeur na RTNC na pesimbote na ya mami Lela Papi Mboma na bosanité Nana Boduga c'est que bien quoi hein? Na poto na bosanité bana tu ya poto ba diaspora mbote na bino Francis Botale na bosanité bana tu ya France Paris Bruxelles bana tu ya France Bruxelles bana tu ya Hollande hein? Bovary na Irlande. Donc tous vraiment ensemble pour partager un moment où ils sont solennels pour l'anniversaire ya Kazenga et puis en plus au CPI Sabana Mabor dans le cadre toujours il y a lutte contre criminalité. Donc c'est ça tout le monde batu bazale belé awa pour participer à la soirée à l'élo. Alors donc tout le monde a jeunesse mobimba les alliés awa pour l'exhaleur na bango. Voilà donc c'est ça quoi. La police Azawa, tous autres la cérémonie n'engoleka. Public est makasi awa, public est vraiment zali yabra. Abalola toyo katomona. Population tondi awa. Eza kolanda avec attention. Catch n'engoleka. Donc tous autres la cérémonie. Bébé Rico. On est dans une fétiche quoi, Bébé Rico. Santos Jabani Gobina. Azobini ça Santos Bébé Rico. Divertissez-vous hein. Azobini c'est Bébé Rico. Bébé Rico Azobina. Akati si miziki alinga sala nini Bébé Rico alinga sala nini akangi azako viseye makola bougete akangi maboko na mipenda akangi yango abeti esete allez total siko alinga sala nini voilà lina se wana Santos Bilokota oyo atelemi wana ye wana nde babengi Bébé Rico total la cérémonie a stopper na musique kuna alinga beta musique alinga beta kuna bala musa Santos Bilokota a stoppé musique naie. Santos en tout cas phénomène. Santos phénomène. Talama mozo le kawa événement zo le kawa. Phénomène zo le kawa. Voilà. Donc ndenge zaliawa numéro za sur numéro za ko selekawa. Sims Delphine na Suisse. L'année là makambo yo habite KO nana ko compter habite KO muta ko compter azate donc yebanité qu'est-ce qui va se faire ici là combat izo le KO mulimo contre mulimo sans tout ça zo benda biloko toujours arbitre azaya ko la yo wana lamuki balamusi et pas sans touche 1 2 stop voilà combat za makasi awa combat za makasi d'ailleurs Rafat leader Kombeza makasi tozana bango mayele 2017 ya biso kaka ya biso 2017 balinga te toza kokanga bango voilà donc toza ensemble pona ko sepelisa bato nyonso toza ensemble pona ko sala musala oyo biso tolinga ko sala opanzela bino basango ko bino boyebite yango tozo sala bozo mona public ndenge zoleka donc événement ya makasi awa. Alors musique ezongi ye wana attaquer musique à côté à stopper yango sans toujours kangi musique. Alors bitumba eza musique na musique donc c'est bien quoi. Voilà donc quel est bandit sous la musique
côté kuna pe balamuki wana cria sika olia wana biloko bana mabor olia olia yango neza cria sika bato baza kobina voilà donc bébé Rico azolongola yango alongoli yango akoti biloko na ye phénomène de la forêt Ngema Makanda. Boyoka population nenga zoyemba vraiment pauvre zo sepela makasi c'est bien quoi. Donc yango moni mambo nenga zo salema wa bana bomoko ya mboka toujours toza koloba contre criminalité tolingi criminalité za la te bisika no suba to bazali to ba koyokana to ba komima bomoko unité des force ya démocratie unité des force ya mboka mobimba. Donc c'est ça quoi. Trois Chitenge na RTGA. Te présenter ma condoléance na biso na Mapolina Nzongo, na famille ya Mapolina Nzongo. Condoléances lisusu na famille ya PDG Ladilouya, ya Mirador Télévision. Donc vraiment toutes nos condoléances quoi. Depuis l'Angola, Banangola balobi condoléances la famille nyonso. Bakenil, arbitre la Bakenil, Mutagaye Muninga Zate. Donc voilà quoi. Donc Santos Bikou, Santos Bilokota, na bébé Rico, Bakena Bamonil, fair play Yangoana, malgré que Babundi, mais la qui fair play, il deux quartiers, Basimbami, Bapesa Limbote, Ezala Raboye, Ezala Okinemite, Toko Yoganate, Namali Kamoume, Tolukate, Toko Misango, Netiliwa. Yabra na loboko, Yabra toujours image, Yabra. Wow. Voilà donc combat Sili. Talabango. Tozana relaxa biloko ya osaka maboko tomo. Nazana fax azana nga elongo. Merci beaucoup. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitap. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka merci.